Baby ye moko alobi biso te muto tindi ye. Alobi ye moko que rumeur oyo baby ko pesa mizaki ya lokuta. Faux archi faux, baby aza bel bien ye wana à côté de sa maman, azo témoigner nyonso na kotika bino boyoka, mais avant boyoka. Na liens to sana mo analyse mukie par rapport ya comment on appelle ça? Audio asalaki hier. Soki bozo yoko audio wana mwana oyo aza victime ya babitumba ya bandenge na ndenge. Pono comprendre monde à YouTube ki ndokela na kati eza ya degré mususu. Yango nzamba batelaka mams. Donc baby pe quelque part tellement kaza mwana muke azaka ka victime pe ka lokwa kaka mams na biso pe ne balinga ko combattre kaka. Siko ya baby e atenya ki ye. Si jeune, ayebe ko comprendre te ke bitumba ezalaki féroce, que la guerre était longue et populaire. Mwana bataji ba mbata ya ba trahison, makofi ya ba songi, ba double ya ba keto, ba veut dire na yebite neni na expliquer yango. Vraiment, monde yango ya théâtre bolinga nini. Bobi ke mbongo ezaka nango muke na kasi bolinga nini. Nazoya na affaire ya songi ya dinana nazoya. Na kete, je reviens tout à l'heure sur ça. Mais avant tout, nanga kina affaire nanu ya mwana oyo. Na zese mwana azala victime ya ba injustice ebele mukola kozwa décision ko loba pena réalité ya bato bomona bandokio bomona. Bondima te. Nga sola kina mwana. Lelo pete. Série pena ya ba série pena Ariashu pena zo nika pena eloko. Batu baye basangani elongo Ariashu bando kumisa Ariashu lobi lelo baza wapi. O bazwaka baby bachaka ne kulusu baza wapi lelo. Injustice mwana à subir na vie na ye à son jeune âge. Nazoye bisabino eza insupportable. Eza insupportable. C'est hallucinant. Nazoye ce mwana à subir ba makambu moko. Vraiment ba continuer okangama na nzambe po mwana aza ya nzambe. Soki te omoni sikoyo soki ba sala injustice yo va inoka calme garder silence mwana garder silence ba ka oloba te olela na ba live bato ba alela bato bazo ngai na zalati bato bazo finga e ba oloba ne na koka osala ngo émission te na vana ka kimia na otala kana. Il y a un truc qui ne marche pas tala ngai na ponaka biloko na tina na pona sila na tina. Il y a un truc il y avait un truc qui ne marchait pas. Nabi non. Ariashu parle oui. Mais on est loko moko na kati ya couple oyo to moi bali oyo. Nazoka mandeni ko ko descendre moi si moko lo bali ko linga ki opona ki pona libala. Soki pena linga ki opona ki pona libala ozu moi si mususu remplacer okora ko descendre moi si wana bongote. Mais ndenge mbanda ko descendre ye période wana comédien presque nyonso zala ki contre moi na moi si. Mais nzamba yeba ko justifier lelo yo bino moko bozo mona e mate kende kite zonga Ariashu lelo apesa baby donc j'ai raison alobi na tikela bino mama Olive na pesa bino bozwa botika ngai na pesa bino mama Olive tala mokili kote me marabatu ya mwana mams nzamba pambola yo mwana alobi yango bien mutu moko alinga ngaka mams parce que mams a yebi mams a moni que mwana ozo subir même chose que ye. Mais tellement kazaki mwana muka yebi ko yeba ko se maintenir azaki peut-être pas tellement entouré suffisamment entouré pour yeba ko bundana besprit ki ndokyo ya na Facebook na telemeli na so yebi na Facebook continue lo molimo ko yo o zo makasité pour ba yebi ko na mpifo na minute wana ba pesio siko ma faiblesse moko na maladie moko zo ko faire réfléchir yote tala degré bato ba otinde bato malade o sati bato bavanda kaka na ba kombo ya bato kaka na muna ko échanger raté nazoya Nazo ça analyse ya audio wana oyo ya dinana. Si ça va me prendre 15 minutes, je vais faire 15 minutes. Je reviens là. Poto yo kango, bo ça l'analyse, ngala za sona yo ki audio a mutu. Na vanda ka kimia na osa sko analyse sur makamboazo loba. Parce qu'il faut aller très loin quand tu écoutes quelque chose. Faut on a mis son pongo po yo kapena makambo le bien po nani. Na tiki bino boyo kana de baby donja. Na ozonga. Et silité na oya. Boyo kayenanu. Après na oya ngona singi mama na ye za makasi pona mwana na opoza sûrement na bato bazela rakufa na ye mais mama zala makasi to yo ka bon to zonga to kutu nga ba na bisto ya skonda eloko le bino butu quand tu gars TikTok ba 19h18 de banda ki 18h de banda ba do lancer 18h non tu as na so mama yoka mama no oh ngai ayi binga ba en tout cas nga ba binga ko binga ba sutu na suka mana bia butu petit frère nga akotomboka kuta ibunda so ni na c'est tika makambo bunda après nzambe basala ke calculité
nzambe ndasala biso bakaki parce que oh nzambe alingaka yango biso tolingaka te oh biso tolingaka yango nzambe alingaka te donc nzambe aza mystique faut comprendre makambo nzambe faut zala penza lokola ba pasteur d'Alo ozala lokola ba pasteur d'Atoms ozala lokola ba biso ozala lokola ba maman maman Joël, je t'aime beaucoup maman maté na yo sope nazara pende naza quand même boye nazora tant qui mbangiste mais nazora pétan ya yoka yo parce que merci maman et je suis fière d'être ce que je suis aujourd'hui. Je suis la cadette de Dieu, j'affirme et je les confirme. Donc pour Nzambe je suis Liboma Jassim. Baby Liboma. Arrivage au début c'était oh ma belle oh l'on la terre fais à caca ceux qui ne savent pas ça que au cadeau empoisonné au garder en cas pour demander qui est cadeau donc ça là faut toujours que la nzambe kenzoto ngai nazamba ndiko na poto na Canada yaya excuse je sais que l'ingati la sa émission il répéter na loba mais sinon loba c'est parce que la réputation va s'embarquer. Je suis une meuf, dans la famille famille wana si moi na bango par exemple na chine tia jolie abala jolie ma bête hein si par exemple il y a jolie on va nanga ce qu'on dit que je suis pas ce que je dis là et belle famille dans dit mango comment est-ce que les cambo na réseaux sociaux mutasa boyenga mutasa boyenga mutu nga ni fièvre ni kosukosu ni grippe ni je suis bien bato basambela na bima bayibi oza katinanga bato basambela na kimangiste bayibi oza katinanga bato basambela na église milimo bayibi oza katinanga donc bato pe ya rêver ba mususu ba milimo mususu ba ta rêver ya 30 secondes 30 secondes pas et que anga ce que était anga dans mon âme bato wana tu vois donc les gens vont interpréter mal que je suis liboma et tout moi je m'en fous papa c'est moi qui manque na quoi le baki keza liboma té na lo baté na porter pe mutu plainte tout le monde au bofingi tout le monde au bolobina na droit au fond na bino ni na police ni na fundi bino pa nzambi parce que oza kati na ngai nzambi eza binoté nga na yebi nzela yanganga te bana na botama soki ko bosimba kisi fallait ton azaki pas son excellence première dame maman Olive Lembe maman Kabila nanga na simba kisi pona mériter place wana mais tala batanda lekina maman na simba kisi nga na fingi si maman na réseaux sociaux te ba place yo swana nanga na dukana zama quelque part moi ngirangir na maman boye protéger nga pona demeurer mais so na sala ki yango te ali na donja télévision okubo bundisanga tongo midi pourquoi oyebi ke ba peut-être balinganga te mutu moko ka alinganga ya solo c'est si la bisel beka là na lobi na bangi mutu te mutu alinganga ya solo aloba na ngate mais tant nzamba lobi kati nanga j'ai affirmé que c'est vrai parce que na lobi te po benga na filmer na po na ya ngate po na lingi nga makilete na lobi te po benga na filmer mama sila mais na lobi po nzambe nda convaincre nga que c'est toi qui m'aimes de vrai siko ba ya nyoso na benga ba ya bato nyoso na respectable na sala binoni nyongo nini onga na zana ngo ya bino oyo zo siko to za nyongo nini oyo boluka kana mutu na nga na butu pe na moi bozwani soki ndeti nde botambusi réputation na nga na liboma après avoir causé liboma nani akwa assumer charge na nga au hôpital soki Rebecca parce que parce que mona Rebecca nda souffrir na nga na nkamba ngoya nzambe kiti kati na nga eningisi mabe oyo ezaki na kati ndako na nga nzambe alakisi ebanda na ndako na nga avant bino boya bino bozaki ku mtabi balezane yo mtabi bale ya niko siko oyo salami kati na liboma ya joli liboma yo liboma bato na fana bango baza bakimangiste te mais quand même nzamba lobaki na liboma o bobenga mpona bango ya makamna ye na bango te aye boye aye oloba o nzambe abimis o nzamba confirmer oyo ebimaki na monona nga misala na ngwe ni kati mais to loba ngote boke ko bundisa mo mbala bato mais nzambe molimo santo o biso tusambela bato botambusa na batimangiste bozala na nkamba bobenga pe na ba direct baby liboma penza ya banga nzambe ko papa si moki moki ngana zalaki na biso na kamba place nini mutu batie basinga ba nini ba menote bomona makolo ekozikati bomona basine eziki ba maboko ba trace bomona kesali ba noir pourquoi esali noir te alena nini kudezo kisaka eza pasi ya nzambe omoninga na loba yango toujours une fois na bando qui était la frère la paix na papa Nico na fsi Nico molimo santo eti ndanga na kota na supermarché na SK nasomba mai na biloko olia yani kwa boy na fsi Nico to somba to ke kuta susu papa la kaza posa mai na loba par hasard wana kutungo ya nzambe te to komi na ndako makambo na lobaki frère la paix lobaki ngona kosi video na bokoti monter pour ani parce que tant que kende ko tiki la frère la paix mbongo face à la clip na ye ya fondation faut pas que pesa qui passe à la clip
Vidéo les ali, nzambe ndalinga to kotsa muti. On a la permission ya maman. Tondose la permission ya papa aloba bongo kota. Ah bon? Faut écouter. Soko yaki lelo te. Il y a des lelo siko na confirmer ba tuki o be la télé ngacha vidéo wana. Cha vidéo na primo cha. Parce que yango tout ça qui une émission avant de voyager. Vidéo wana. Faut la pékuta benga pele na toma bi. Makamni na yo kana papa fa na onia. Kalami to somona na télévision kalami to somona ka lelo somona. Donc, Kimbangiste, faux Kimbangiste, boya, église Kimbangiste, un vert blanc. Moi, je suis Kimbangiste de naissance, né grandi. J'avais une grâce à l'âge de 5 ans. Dieu m'est parlé à l'âge de 5 ans. Ma mère était moi. J'ai prié pour 2 jours. Babiki. Cette grâce-là est qui m'a dit quand je couchais avec un homme. Le jour où j'ai perdu ma virginité, c'était le jour où j'ai perdu ma grâce. Moi, je ne savais pas. Alors, qui jeune fille. Et en bon moment, on a se comporté alors tout le monde t'aime. Je mérite mieux que ce que je vis. On a dû vivre les lots. Pourquoi? Et c'est mon anga et ça la bino passi. Bolinga kaka bo na vivre avec na plaire. Na ma wana tristesse. Pourquoi? Nzamba olinga ngo soute na vie na mais bino batu na batu bolinga kanga te. Bolinga ka bo condamner na vie moi. Je suis la fille de Dieu, la cadette de SKK. Plus jamais dans vos vies, bo mona nga sokolela. So non lela ya esengo. Non lela ti ba passe minute pour la ko tia famille na ngate. Bino bata théâtre a complicité na bateau bo sa bo kanga mananga ba gentil lokuta. Bata théâtre na sa bino ni. Nyongo nini ya bino ngana za kanango. Mtu nyonso ya théâtre na obisi la kaka. Siko pota la théâtre toi combien? Pourquoi na chika sila? Ba maman ba yaya ba leki nanga boza combien? Pourquoi na obisi la? Parce que Sila n'est pas hypocrite. Si la vraie vie na yekanda za na scène, c'est ça sa vie. Ah bongo pe. Soit Sili ke Sili les kamweza pe abongisi wana esili si. Soki pa Monique a éviter netinga naza na Monique koto zo collecter na éviter langa. Wo benga na bino nga na tournage te bo kabela ngate na tournage. J'ai fait une année na tournage na ba chaîne na bino. Na futa ndabuti. Na liate. Le contrat que son tourné te pas na bino na viva bien. Na zongi ba tournage bitumba pas zongi. Tant mieux na fa na boye na chaîne nga ba deux vies, je préfère mieux que na ba chaîne na bino o bolinga na bino ngate bo sala ba semblant ya Olexa ke bolinga parce que je connais tout le monde bolinga ngate na kindoki na bino na ibinanga. Sakola ma prophétesse. Non, je suis pas prophétesse. Je suis la servante de Dieu. Servante de Dieu, Sakola. La prophétesse. Même la prophétie est bima, maman, mon corps, il a quoi t'avais bien makolo, c'est faux. Moi j'ai analysé. Na bande ko tout nanzana, tout le monde le bel comme na boye, pour na boye faux. Ba message bo pesa pona nani obalba na papa Ada ilunga. Nani? Yana. Sifa. C'est faux. J'ai prié sincèrement pour ça. C'est faux. Faux. Ata banjo jouer les lotis le bien akufa te. Akufa so ki ye moko amikoti sina distraction ba théâtre ou na makambo ezanga tina. Mais aza destiné ya kukufa na nzela théâtre te. Eza musala kaka esili. Adape aza o oloba kite mama. Aza ngote. Non, ko sakwa pour ça le kuta. On a banque ça va. Pour ni so boza pour ça ba nombre les vies faut boluka ba comédien ba chroniqueuse. Il y a des chroniqueuses au basala musana bango bien des maman international, Mide la Taylor et c'est de Panama. Hein? BBC. Nani? Et c'est Alinganga. On est en bas titre à l'Ukambo la chaîne. Mais et Salinganga. Mide la Taylor Alinganga. Non, le bas au bino botti na matin. Non, le bas au ebi makasi. Mais ayebi que ça actualité. À quoi l'exemple des fois $1. Mais tant que tu as lobby. Dans un numéro ya bébé ya essayer de parler batinde lenga ngopo azomi tungisa. Aza pour ça analyse. Mais na boye ki obenga. Mais là non. Batinde lenga na benga. BBC mo pas ça la émission à côté la quoi ba makamna bien. BBC boy. BBC boy boy. BBC Afinga. Afinga. Mais ça BBC ça va utiliser par des gens. Ça va utiliser. Mais BBC, c'est maman. C'est maman. C'est maman. C'est maman. Mais maman BBC. On a ban. Dans mon boutique. Conseil gratuit. On a ban. Batunyo c'est tout ça la analyse. Tout le cas analyse pourquoi? Parce qu'il y a des actualités. Écoute ça $1. Mais c'est pour remarquer la chaîne nanga. Analyse n'y a ce bima na salate. Mais na zangi pe monoko lo bate pour na zaloka pe $1. Parce que $1 on a payé son gamme. C'est na nzambe na songa pe on a songa. Et na fondation faut pas que lelo. Na sala nangate bafuta na bango pengate mais fondation faut pas ils ont soin na banda na linzaka nangati na mutu kolata voyage makambutu ba voyage musu na sala na poste PT pour éviter kama kile na babitu mebele na sala bino nini na vinanga nini ya bino oyo ngana zaka nango oyo nga kotikanga te ndumba kakanga liboma kakanga abeti soki na mosinjo kaka soki na ebite so na betana na mosinjo na ebite sikoyo na Kimbangiste bato boyebe église na biso bino ba Kimbangiste bobenga kina yoka pe ba mingonga bato nsusu
o bo confirmer vrai liboma o to mona ki na kamba ya yo na kamba uti pe kamba ya solo est-ce que yo uti kamba penza ya solo o confirmer loko eza o zo confirmer yango te mais o ye na réseaux sociaux pour ba yeba ke o ye binga o mona kinga o confirmer loko o eza yango te déjà avant nga ba benga nga liboma ndi ba benga nga vous boyebi déjà na quartier Chouchou loba ponga yem tafanda nanga o loba kaka po yom tofanda nanga kuto yebinga libanda so na bimi libanda sengena isomba vital to soma vital so vital si okoti na ndako ayibo tata mututia ba kombo kuna yebite na pesa ka mama boni bebe boni ka bon na yebita komba mutute mutu nyoso amoni kenga na liboma nanga na déranger ki epoza ki liboma o yebi pourquoi na déranger ki masa konde bandoki si yo yebi pourquoi na kanga ki ondoki yo teka soki nini yo yebi pourquoi na lobaki koza mabe na beta ki ombata soki nga na beta ki ombata ya solo soki na beta ki ombata yebi pourquoi na beta ki ombata bo chama les amis bo chama ma les amis donc ka bolinga tena bala bo saka boluka bo ruiner réputation na nga na ndinga mabe po bino bo sepela nga na liboma te na normal so maboma bo bongisa na ténèbres retour à l'expéditeur retour à l'expéditeur na ko belaka liboma na vina ngate po na kota nzela moko te ata bombo bazoma kasoki ya bukoko wana bakoko zo baleka wana bombo tchana lele mosoki ni na yebi yango kutu te na somba pete na yoka na masolo po to sala théâtre to sala yango bo tombola likambu na ngana prise kaka mushipe baby he mwana bato kamushiko wakina po amune peka prise ka ba gros bisous je t'aime beaucoup mwana bato motema pembe ba luka place a poini tala nde ba inisinga bato sa théâtre ba benga ngate na sala bino ni bo benga ngate poani bobenga nga pete na lobi bona lobi te pe bobenga nga pona oyana pete babenga nga te point pona sala bango nini na yebi ko jouer te to bilamba neza kanga te bilamba o bopesa ba role bopesa nga ka ya kolata mabe po bobimisa nga ka salite na miso abato na sala ka obino bosenga kati pona zangi bilamba te yani ko ba valide za wa kota ko ya katolozo ngo oyo bato ba lo bakena tubiloni na tumba keche baby fona bimisa eloko eza mabe cadeau empoisonné na ko bomona ndako na ngata siko ndako obino bozomona ona tumbi eloko eza ngula kuna tuzo ko tatina champ Siko oh ni bilamba kutu bana yana okutu babidon ya maya kama na ka babidon 1 2 3 oh bilamba oh kuna bilamba oh kutu eza bilamba ka ya vert blanc na zana deux valises bilamba vert blanc oh eza place bateni na nganya kuta ateni ya yanga ya ba surveillance bateni na ngaya église yango yo msu yango na bimisaki oh pona zongisa na valise mususu eza kuna petit valise wana ona kenda na ngoso restaurant ndi voyage moko ya église kaka na ma petit valise na rose awa 3 valises bilamba mbeto yango to biloko bino botumba na butu na kindoki na maboma na bino moko bana bino bakobela eza wapi o eza bilamba yango na yebi soki o eza ba nini na zema tesa ba nini na zema ba bino musuku tubande ya na la tête musuwa nanzi na ngata ta moko tina mona ngadi jala ba biloko na to apia waka bilamba kale popisa nga ba rola mabe popo bimisa nga ta salite biloko o na nyoso na la tête bande ya ba oyo na bimisaki ko na chaki na moto eza ba biloko na lati trop oyo pe mi asho azaki osepela ngo suti ba shosu mo elongo de ba nini po bato bakoma ekoloba oh baby oh mitika boende nini oh mitika tendeni ba pesi yoka rola mabe ola tabiente mutuka ala itanga bien na ba role ala itanga bien eza dina na douce na mama sila esili bato nyoso batika ba itanga ka mwana mboka ba itanga ka lokwa fimo we mutu ebeba sko mutongo yanga lokwa ebebi na tumba bilo na nga bino sko eso bino poni pombe tu na lalela yango valise na msu yango biloko musu yango kutu na ba chasse biloko na kenda kosoma na ba voyage pour la teka pesa bino boyebi ke na teka ba biloko boyebi na teka ba biloko boyebi place na kenda kosomba ngo pour biloko musu to linga pe ko loba te parce que c'est ma vie privée en dehors il y a scène je suis Nathalie Donja moi na maman Rebecca s'il vous plaît la famille réputation va somba rater OK réputation va somba rater mobile mo a besoin ba nga liboma famille eke ba bera mutu ke boni c'est quoi ezaka nini bayares nanga komene Simon azaku bayer nanga bayereste nana bayer comme les Simon profil nae acha drapeau ya RDC non ça capture non tchana numéro nae pourquoi ko traumatiser batumitu na fandi a 2 ans na beli mututi kaka na 3e année on est na bela mutu pour la simbi nyongwa nani eloko nani na simbi na kota kisite batu nyonso boluka kisi boluka bosela mutu nanga maboma ezingi la bino moko na bana bino mutu nyonso ayebi katungisi na 2023 retour à l'expéditeur mabome kolanda bino moko humiliation ko zongela bino na mabota na bino biso to solo na papa simoki monki ngani auto solo li eza privé na famille nanga mais to tuni to a confirmer à mon niveau matisko bino maboma bomoni zapi ba kimangiste o bosa ba faute monage be babeli mutu bino boyebi te que église kimangiste za église milimo boyebi angote elo ni ya sika o bino bomoni kati nanga
obino boloba kabeli mutu boloba bon po boyebi na moni bakindoki na bino babikobiste bakindumbiste bobimaka na kwa koloba coupe esile Tia limeta zo. zwako poti na dushi fo la tsako eno nini ya mabe aiza bakale so nini nabo ata eloko nini bomoni ya mabe awa eloko nini ya suspect okitenja kushito nini kutu na bokangi na finance bobundisi finance na voyage nanga vous pensez comme si que moi je manque l'argent pour rentrer en Europe vous savez oui pourquoi la noa bokendete on a mona par qui kofanda te na koko mila pe na hôtel mais na boya na ko na hôtel po bo ba yo beta tout temps midi po ka bo comme ça ngani zo badila na boya ka poto ba bonga na poto na okina bit na tala na billet na chede 10 000 na boya 10 000 ba séjour de 2000 colia 3000 les 5 10 ba 4000 si ko retourne na zo makama bona makolona ba biloko ba solde nga bula musika siko na bula na pesa ke poto na zo mbona ngana na sala filme na dépenser 1000 na zo 1500 na dépenser 1000 na zo 1400 attends ça na dépenser 700 na zo 1000 donc bongo ne lingaka na ngaba poto mo bote matuvi nga bongo te OK ngana kenda ko ba poto na mera selo nga ba poto ngana kenda ba poto ngana fanda na mama Olivier bo limbisa ngana ndenga mabeti poso na matipo na lobate na lobela poto ata mon côté na selo ngo ba lolendo te kaka ndena komi na moi donja TV o bozo bungisa tango midi poka o ndena ko kosi makisi OK bananga suka lelo rumeur so ebimi bozo attend yo observer les camps ba moni journaliste nga atala maman international azabo maman international quoi il y a Afrique du Sud natala kamida natala ka bakyo so sala analyse bien so pe muto mo ata to solo to sala analyse bien natala nanga natala sans problème mais moi na ko chaka j'aime même soupe na chepe j'aime mais natali ka na ko tila muninga vie pour na yebi que ça gagne pain tout ça ba kindumba te singa donja lelo vous pensez que je suis moche ton ane logo na ko sala pe qui mbeyate nana moku ya danger ya kitoko makasi nyonso good bandana molimo spiritualité physique nyonso good mais na sala ngote pourquoi parce que na yebi que je suis appelé dédié pour servir Dieu et non pour servir les hommes et non pour utiliser mon sexe comme nini quoi hein oui évitez moi mystique on dit so kimi so ka bendio ka so mon na so na sama kama boye eza pona okima eloko o tinga minga lelo ba benga dipoma we na kima ngokala na ndo linga te parce que na mona na balité na bodité o mona mibali nyoso bandoki ko bala nani o tula o kama monte ba célibataire na so mobali o to fandi mobali linga to melite na panikate kaza ngate ata zaki yanga na yeba ke bazala pa ngamu bakokati bakebulisa ko pe bomba na bomba bébé spirituel ba ina mama nzali te ba mo na biosa la légère ba msupo mo pe ba garçon princesse akine na je pas quand même zati malgré tout une fois qu'on a non na yeba il faut kaka na bondela non lela nzambe pourquoi na relation stabilité te côté relation amoureuse nzamba répondre ngaki amona ngala libala ngana zo essayer libala au moment où je faisais love story j'ai vite compris que c'était love story parce que batango tout babanda omona biso tozama sa mobali batinda la biso mbongo bilamba babona ke tozama sa mobali bato basambela ka pepo to balana nzamba otala pe bato basambela na solo ti aseni a confirmer le condamné na spiritualité mais na physique eza bongo te omoni déjà na spiritualité nzambe déjà confirmé que vu que bato bandoti na biso ba mbongo tozolia ba mbongo bato o bayeba ke toza en couple mais on n'était pas en couple j'ai beaucoup pleuré parce que la journée mo mal banate na olila kana msinzambe alimsanga na oyeba te na bana kwa no se ba fan nanga ndenge nini ba fan nanga mtu pa onzima azate ba pe ba konzima te atachi lelo mtu pa nzima nete mais na comprendre que nzambe so alinga salilao faut tout abandonner nzima ozanga papa ozanga neti humiliation nyonso ya na vie nanga après ou avant il y a ezaka toujours quelque chose de merveille donc moi je panique pas je sais que son olinga na loba makambo eza pour apaiser ba maman parce que nga ba fan nanga sa ba maman je suis bien encadré par de maman ba maman o alinganga solo parce qu'il y a aussi des mamans au balinganga ya semblant ba maman o non on a bon TikTok o ba sala semblant o lingosko ba kosaka non on a ba bêtise le ba TikTok parce que ba maman ona ba ina YouTube ba bikeno balinganga yo ba kene TikTok ba kene ba makamususu ba ke commenter makamususu ba lo ba n'importe quoi sur na kombo na yo parce que yo mo za wana ti mais yo ko kota en ligne ba changer makam ba ni ba ima be to ye ma be makasi te pe na ma wata ibala yana ngai yana ngai so me tali bona ngene bisa Pana biso ngona biso le ni koma na pende biso ni kona ngani so ba ko
Quand il faut là. Je me dis pour les laisser. Oza libéral bien ngate boni. Ya na émission na di kanda moko. C'est ça. Maman pesi ba tunyo so kanda ya l'air ba tunyo so. Maman be kitoko. Moi ça libéral. Ti kan mama kitoko te tali. Baba. Ano. Isi zo bala ka. Tanda baba ko tubadi yango. Babinda ba tumbi. Onda ba tumbi. Na mana ka solo ba okanga. Nda kusoke nda ka baby. Oyo ni toko na shamba ba. Nyoso déjà pour finir au monde. Nyoso ni ba tumbaki. Émission ce sont des les messages qu'on vend na bosse ba caméra c'est pour vous nga makambo sala na téléphone na bino on za ba na bino ko pitela bango bozo na censé pour na makaba to respect makambo to kina world nzambe ba ngi moto sala rappel justice omani ngalo ngalo ba l'émission nyonso su dimeno ndwandi parce que ko mitangane wane wakaitela we émission la teketa kambo wakashi su ate akambaso su te ko ana ki papa simu kimba ukiyangani su akambo ala di hate akambaso nyutike nazolo ba una lonza su na lingala botika so boluka ba base na bino boluka sika boluka base na leleki nangati na mwana mama nangati to yanga mabe bino ba tetela te totika bino totela bino bokende botika biso kimia boluka batu na bino mutasimikisa wasate to ebikisite to ebi bondo kipete botika bino ne bobela mabomo na place na ye yaza mona place mokimo okianga biso tozamba na place mokimo okianga ba boti na biso ba lati biso kaka nzela ya nzambe to yebi nzela kisite wako na mobali ni ndingwa kunzia mobali Bokeba boya mabe toya makasi merci on va devenir wana bonze la première épisode de film to ba deuxième to je peux même mettre une voice. Le problème est que les gens ont besoin de bonne santé ou non. Si vous avez très bien, non, comme si vous avez maman Yolande, vous avez mais fille, mamouche, mamouche, elle est riche. Vous avez très bien, très bien. Ana watetela ke mafumbe so watoka kadi kamoma suwera kambotie ndoko to elek dadila ne ko same ko di mena de makamba les habitants so donc subundo ko kambo la moka wama subundo ko kambo ka wama ndone ko di mena ana watetela tie wanetie waya wando teketa ko lo kombo la diso mafumbe so sana so suteko ke mafumbe nikolo banini ke mafumbe nikolo mpetela za momba mututi donc biso to za momba mututi to za la ne clair le nikolo ba boy no lo banaza ko s'adresser na bande ko na batetela nyutie di mbela nyu na ko na nyu akani mutika nyabe no tamata ngako lo teva ndota kamwa ko nyote kete kanga bo komona nyimo komona ne tika kama so ko seso keso kataso o se ko di mbela ko no tetela te ko na wa tetela 100% sumbe on tetela très bien donc ndoko likambuda utoka womone o naza complexé par pour na lo tetela non na lo ba poza langue nanga ya munoko mboka na biso naza fier nango pona yebi yango poto yi
Eh Seigneur Jésus, quand elle devient mal. On a lié bien bien ma foute ils ont mata. Ma foute ils ont mata soki nazo tala na lo bango kwa mutenge ils ont mata. Pourquoi bokolo mama bongo? O abimisi bilamba nesi fi wana. O abimisi bilamba mama yo yaki. Yo yaki. Mama na sala biloko mama na téléphone na. Na sala téléphone. Mama yo yaki. Oyebi yo. Na papa na ko lekiko ni bale. Tantine wana fi wana bo lekaki. Ba tu na bino. Boni ko sa baye. Bongo na kuna fana liba. Bazana besoin bana besoin bayeba. Mana besoin bayeba. D'abord on a mis des écoles, si c'est vrai, c'est bon à bien ko katani ba comprendre le mamité, ne ba créer ba buzz na ba. Ba créer elle le qui le monsieur nyoso. So bino kansa ko tota la bino 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 ba ko na Facebook na bi silence na biso. Et lo bebele, bon na ba lo baté, ke ba na mutabata miwa. Ba lobi vous me ko to ange oyebi ke lisi fe oyebi ke ba so to ba na papa Simon. To va la kimia to bonde la to tsaka mabolo na na si. Botika komba mona ba. Botika pe si la. Botika. Ne to lobi bo. To lo bebele. To toujours na chouchette. Ba surveiller na bandoki, ba surveiller o batambola tambola. Ba surveiller bandoki na bandoki. Ba surveiller ba. Bofana bino kimia na ebi bango nyoso ya bandoki. Na ba yoka. Na ebi bango nyoso bofana. Yo ko ba ba mo na o eh no pousse de on ebi. Na o ba na ba na dimanche c'est dimanche na tourner na que au personnaire pas boy na personnaire na tuni ba problème nini sangoka ndetango donc ezaka ba ngwana ndebe ba tamsa sango ya mais to benga ba ngwana déjà na bonne ba to benga ba c'est ba ya ko sa chez nous on a bibino déjà ba to pe boyebi ke bobundisa na bibino ko msusu boya kipe na ndako na a bolobi ke bofongoli nga bokanga na photo oyo nimisa ya pesa na photo mutu moko alobaki na photo oyo alobi peke autant ne komona ete autant komete manier bien confiant si autant boyebi ke photo oyo ndasimbaki alobi ke bis ngam na kanga voyage abi biso to kanga voyage na o mena photo oyo yango pe to fongoli kande bolobaki et puis ça ma bon ingeta on lobate po bunzanga sute po bokokate po so bunzanga mona na ya oka papa si moi pekisi sinon omona bimambo ya kimbangu ya 1921 papa pekisi et puis akanyi muna kona lobate ande nazaki oninga na po nguye kitaki kati nanga ekutinga propre nazaki bien nazaki préparer voyage nanga ko kendo voiture nanga au botambu sa na lobby on ko na bangi binote j'ai une voiture tout neuf donc lo ino ki so ko kate bozika daya fona bima place opo de no pas monter faut bima bozika moto wa bileto sa pante que la voiture wana bobika on va vous tuer et Mirachu merci na sombi monter c'est fondation faut pas amu musa sala TikTok bo finga trop na zanga mutuka bo finga yanga te Preston yanga mutu amoni nga na zanga ka na ba bisengo nanga to te ko ta frère la paix to bimi na biso to ke ko mama bilo na biso na temika liboso voiture bakanga photo na publier nanga ka merci mon amour ko na chaki mon amour ezaki na lobela nzambe po nini nzembo na chaki wana ile makambo na lobela nanga na nzambe mon amour bengi nzambe mon amour mais tellement na préciser ki biete bango ba abo grâce besoin ko mbala sombele mutu ka finga ga mtu munene finga ni ba nyoba finga mtu munene grâce finga grâce boye finga ba lobi merci grâce ka kimia ngana hivi nanga tout le monde ngangati ba vrai nyonso ba nganga ba photo ba ngangati mais quand sembla ba sala nanga ya osika avant ngapi na commencer na ba mo mais na hivi ke oyo poison o na ko tikela nde na beti na pesi mo ko a beta na ba plan ngana kenda tournage mususu bwe na tourner kana tournage ba betingeloko minute wana pe kana longo na kina na sima na fuka mina bonde na telema kutuka na bonde ni na bimisi flacon na mama kama na pakoda ozanga ngo pa na zongi boye ba tunga nini na belote na toujours mutu mo bengi prophète mo bona na lumbashi oh ayoka kelo mo boye te na bité ayoka kiamote c'est les wana et ça il fait partie association de communication au monde ndoki ça là il monte pas un groupe batambolaka bazoka kisi na bande kona biso musupe ya bandoki ba famille oui ba fille à quartier place zofanda s'occuper le pango zofanda ça pas combattre commune basui avenue api non biso bazala par comité mobimba partout na biso ba généraux ya bandoki onga na moni na kamba mais ba quartier généraux bazali na avenue na obima na bangando banguma ko bazaka boy mutalali ala muki ko bazaka boy mutu na sekisi na tongo na pesi eloko kolia mais ayeki na butu kwa sanga bien parce que nzambe tanga l'excellent na bimi na gangelo na sema bien babingo libo babingo libo ba compléter nesinga na bande ko ezaka bat ba fingi ne beli na internet so na ngalo ba Mirachu apexanga so na ngalo ba Mirachu tika tango bo pexanga na lobate bo bongisanga to bo bomanga o de nature na lobate tango no mela bozela nini suka na ngweza ni liboma te siko so liboma bimi bana ba pesi na liboma ngo live sanatika siko et alors so ma beza na lobate dans un temps observer oh na monika il faut na loba pour na se développer so ba dit ko déranger na notre ti spirituellement dans un kimia so na bimisi on a sali ba directement on a sali les après na kimia mais direct on a sala na TikTok
Oh, on a ça dans TikTok, on a bina. Ce n'était pas moi. J'ai été utilisée par des gens, mais en tant que communauté. Il y en a qui ont été en train de écouter Katinanga. Non, on a des communautés. Non, tu vois, j'ai ma tête de musique quand je voiture, on a les bifons là. On continue à couler, on a bimé, on est dans ça direct. Après, avoir fait. On continue à changer, comme une allée, le vin est tiré, il faut le boire. J'ai déjà bu mon vin pour me faire. Et on comprendre que, bis sur mon copain, il faut la porte. Voilà. Parce que j'ai été aveuglée par des sentiments. Il y a mon tour, oh, peut-être Azaki Pembenanga, nous avons battu que Moutouana, Azolaksanga, Meme, Katinkoi. Et avant même moi, ils ont la salle directement. La salle direct, je suis dans la tatine sur l'amba. Je vais changer l'amba dans la deuxième tour. Mais là, tu es bonne. L'amba n'a pas été à salité pour moi, je suis dans le tout misanga, faut faire un sacrifice. Na soko na lati babilamba na ngana ya bobuaka. Na mibuaki ya makolanzami. Et na sali direct. Boye, na sali. Maman na mona ke na zaki bien. Mais après avoir kokot sa fi bilubu na ngawana batu, ba ndi ba réaction batu. Conscience ezongi. Ah, na sali bo poani. Ngamu. Na ye na tani. Et puis là bilamba après nzamba banzo la tsanga soko babilamba bien te ko tindelanga. Bilamba soli bo tindelanga humiliation, bo kanganga na tristesse, bo kanganga na fi moko boya bien te ya mona tena mo. Ok, il y a moi tout ce qui est tinda qui a ma belle, il y a moi les amis. Bilo nyonso makolo ba chaussure ko ça ba prophétie lokuta ke bilo ko continue makolo ba chaussure bo tinda na lata ngopete. Nyonso, j'ai brûlé. Parce que nzamba nga kolexanga entourage nanga. J'étais trop naïf, maman Mirachou me disait souvent que baby tu es naïf, tu es naïf. Je comprenais pas la signification des naïfs. La naïveté. Des naïvetés plutôt. Je connaissais pas. Et après un moment, na comme retourna Nzambe, c'est quoi la signification? Nzamba banjolo bananga. Makambo bino. Biso to bata réveil te ke Nzambe so aloba webo. Ah bien, Nzamba baki bo. Ngana buna bituma mususu ya ba comédien bango moko ba éviter. La seule personne on a loba, il y a Kifoku, il y a Luna, il y a des kuna buna bituma mususu na ile ta bituna makolote. So diata. Na ile bituna makolote. Tellement ba obundise mingi Nzamba la kisinga. Na oloba nete na benga epete. Dana benga na beta bino ngamo kana na gêner pour naindi na éviter akambo na loba yanza wa yebia bonde la yanza opé une fois na bando ebsenza yanza pas les mara un moment la prière ngana bana ko fortifier na yanza ngana ki manction na réveil mais biso nyos semble yanza mo comme na ba kombo ebele biso to benga kesino ke kianga bino benga ke Jésus bino benga ke de Nazareth bino mo na mtabenga kai na komona. Mais je ne sais pas. Et moi, c'est ça, mais là, mon tour, on a zappé dans d'autres émissions, tout ça, idolâtre, c'est pas grave. Ton demi en moi. Mais, bah, frère qui m'angiste. Et l'eau, quoi, Zakati, nanga, bah, quoi, définir en gros. Et puis, bah, on peut sa vrai sens nango. C'est ça. Et tellement, bah, quoi, on peut sa vrai sens nango, pour bah, yébi, que bah, bundi singa trop. Que bah, échouer les locaux, bah, nga, bah, ça la tête nanga, bah, bimi siango, bah, ok. Merci. Pourquoi on a le beau, mais, bah, pour moi, bah, on a eu des vidéos, on a lati. Et puis Damas va chercher banda na oka mia moi était pour ba jeune les gars tellement trop tande mi ko et puis pour ça mais bon libia tande mais ta si comme abela kamba makasi wana ngana mata kamintinu donc ni kongulu ndai ko mabe bibi eta pene parce que ndesi na kishasa bibi eta pene parce que ya o le kapenzo ki ba finga mo teme suko ngolo ba menza ba bisolika okokite mais batindi ko kende okebeko o em so lobby déjà mais baso tindi ko kaka kende ko beta kara kala nzambe ande mo boye tout le monde a ko sakanya comme si on décide na ba chose to kenda na 20 au sali aussi ici au boaki non miso tout le monde na mto a sakanya to sakanya ngamoko na koma na niveau moko mama ta mama nzoto décide tellement yoki trop souci maman comment les la lobby nga donja loba vérité sokokota kinzela mabe papa si moi za awa loba bikisayo nabi maman est-ce que tu peux croire nanzela nyo sanza meyo la kisenga bana bomwana nanga na ko yoki sosoni pona tala place na uta kikubo na ko kai ko yoki sosoni na yoki sosoni te kaka ndena zongi nazo luka nanga ya pasi batukutu babalusa na batu ngana batu bafani obalinga nga ya vrai babalusa bango na mutema po bakabela ngate Bokeba batati yata na kebisi bino na komba tata mona pe mo santo. Na kebisi bino lisusu. Na kebisi bino. Bokeba nanga na kebisi bino. Parce que j'en ai assez. Na supporter bah non j'étais chez maman Olive. Maman Olive a inanga pona bino. Maman Olive a un problème mon côté nanga. Ba kisi na ba kinganga na bino bokenda ko balsa maman motema. Wa inanga maman Olive a inanga pété. A inanga te.
ezaka banganga na bino na bokenda osala photo na bokenda yango po ainanga mais na prometa maman Olive na lobi yango lelo na télévision ke na lobaka na maman Olive na koyokisaka esoni te so na kosi maman Olive aza en vie bandeko na ye pe baza na lobaka na maman Olive na binga naza mwana Simon Kimbangu Kiangani na ye awa na français te parce que français yo loba ekoka na onga na loba te yanga ya bajena bati ya kobabatana ya yo ezokitaka ezokitaka nazo yebisa mais na ye te pona okiso soni pona ye pembe nao depuis que nga nazana maman Olive bafinga maman Olive pona nga pona ni kolongola nga pembe Olive maman Olive excusez maman pardon kolongola nga pembe na maman Olive combien de bac bafinga si maman ezaki baby mitakenda ko maman bakisi baby mita dans ma belle sur les canaux théâtre nga poni na ko vivre ta 2 ans ya joie te soka bomoni na poster le mo bobena na besengo faut boluke le mo bobo pourquoi il s'en na tristesse pourquoi maman on a vraiment pourquoi ne pleure pas tu veux pleurer s'il te plaît pourquoi lobi na ko liati lobi to ezo ça passe et puis maman ozengi alobi ke Bayres na Bayres ta na Simon papa Simon Bayer na ngala sana contrat de bail comme les Simon bon mon appel dans chat photo na wana strango bon mon numéro na mettre au flux pour ne pas benga pour na ba n'importe quoi na fandi na ba maman Nancy awa liboma ba moni ngati to lie na ba na lie ba ngale yanga na kabeli nga na kabeli bango liboma ngo ba moni ngati kaka tangu batanda ko bazwinda ko banda bazwanda ko na décembre bakota ate nga lelo na komi liboma nikamute na obima na pona bino mais na obima ndi na kota imo bimba pona ki mobimba na obima ni na liboma ni na mtupasi ni na kwanza ni na infection ni infection, ni physique, ni spirituelle. Parce que ngana yebi monde spirituel te, ya mabete, na yebi monde spirituel ya makamba nzambe ya Simon Kimbangu Kiangani. O etika li nyonso na yebi yangote. Alors, minduki nyonso to malade nyonso bo préparer, o bo zaki ko préparer, o bo sala ki o esimite. Retour à l'expéditeur. Et puis nga finance na nga bo sela te. Étoile na nga bo sela te. Ngana surveiller na la ta bere, bo yebi signification ya bere na la ta relaxing. Bo yebi sali na pesa Simon Kimbangu relaxing. Bo yebi ba sacrifice onga, bo yebi lien onga na sala na Simon Kimbangu Kiangani. Alors, le Kimbangiste, surtout vous, le Kimbangiste. Bolingangate, bien bolingangate, ba fan nga libanda ba no Kimbangiste nde balati sanga balesa nga bafutela nga bafutela nga billet na voyager. Problème ni nazana na ngona bino. Lingomba eza bino teza papa Simon Kimbangu Kiangani. Nini na fina nga, na te couper, na sa we. Bino kutu bandoki, nga kuna ata couper, na kima ka kutu eloko ngo nzamba okitakati nga na makasi, na zo kima ngo bino bozana bitambala ya nyoso bikobiste bo komaka, kolongola ba zemi tongo midi pokwa. Nga na vanda te. Oya mona na hôpital na elongo la zemi a publier. Oya mona nga na hôpital na elongo la zemi acha na réseaux sociaux. eza pasi Kwani na kosepela te ata pona mutango ki. Mama na nga bokoli biso na pasi tokomi na âge photo sepelisa ye. amen Mobala olinga nga ba olanda mobali tina spiritualité, tina physique. Pour nini famille ya babola. Est-ce que nous les babola on n'est pas droit d'être raison tout petit peu pour une fois na vie? Donc on allait rester na vie, ton le kaliko na bino, baba no kotam sanga ko nga na vie na liboma obino ba luka liboma mo kasengo. Siko lokwa na za respect envers vous. Non, bah, est-ce qu'on commence bino respect pour la nationalité skoliboma au bolka na affirmer bino liboma na si na kolela tikan babundisi nga pa maman Olive na tikela bino nyako yanga babundisa la kaka nalinga mobali bwe ko beta mosinzo mbasa makambo libana na komi prema makambo libana na nga botungisi nga botika nga na lembi botika nga bata théâtre na sabino nini problème nini nga na bino bokotika nga te na sepela ta muke shushutika na lobala lembi bokotika nga te na sepela ta muke na moni pasi Rebecca nzoto zonga lisute likola susi mwana mwaka ya mwasi azana ye mutu mwe bolekisa nga esa la pasi na ofingaka ba nyonso tosala nini abi asala nini pourquoi boleka na ba bimba eza bien te bwa mikolo boye bandinga ko se respecter mwana bataza mwana mutia boye bandinga ko se respecter boluka mbongo na bino na makam na bino me na kombo na ite pardon to sene bino pardon tika koya ya Sasa kio tika mambo tama ole la biso na sizo kafika pale. Ye wana zali, acha kiwa za très bien ye wana. Yesa kiwa za bien, yuko na makasi tu. Bango bazolo ba wana to lobaki balo bana bango, sisita njambe zali. Suzu lelo pesa kwa kisine. Bango ba mona ki esika ngeno kota ndaka ngala kwa mobali. Akota ndaka ngala kwa mobali pula nyazi pula. Mobali nini akota ndaka nganga. Yani kamni. Mavendenye mseme kote mbanda. Kwa ndaka nganga ngo. Kama sema bien boy. Okay kote mbanda ndaka maponi. Siko on nzembe mtatindele ke wana sisi simite boka ba msuso ya. So kote ndaka maponi. Okay. Na ba msuso ba subswana. Olela ke. Tant on le pesa biso passe. Ya la naza bien, boza bien, naza bien.
nga pe bopesanga pasi nde bolela boye nazolela bien te nazomitungisa